Plus de 8 millions de personnes babangi selo. Babangi mutandeka la 1000 personnes. Ba annulé concert né. Bougumese wana ali akimbongo aza clair. Ali akimbongo ya nani? Yemo kwa yebi. Tourner stade toi retourner ça. Bon, on va venir à battre Toyoki. Attends d'ici, koto attends d'ici te, koto mais attends d'ici na ye mais nini. Akoki ko ye mate. Ya na onte ba jeune abino mikio bosa ke ba bio kabate kuna $100. Ni mise ni nani faire ye moko acoustique $100. Donc faire ça près na ye mana mutu tout. Yo moko ande bongisa. Po aussi la carrière à jour. À cause de moi boys. Ami Monique Aza danger. Aza kuna orchestre était. Ozana birondeni. Dans le souci de vous informer, Dan Mosengo est le présentateur de cette émission Buzz avec DM. Je dis salut à vous tous, chers internautes, chers abonnés de Swiss Live News Télévision. Vous n'êtes pas encore abonnés, je vous demande de vous abonner vraiment massivement. Au cœur de l'actualité, il y a Ferrigo là qui vient de presser du côté de la Côte d'Ivoire. Il est bel et bien libre de faire son travail. Nous allons décortiquer l'analyse de la chronique musicale de la République démocratique du Congo. Nous allons balayer l'actualité musicale dans cette émission Buzz avec 2M. Mais avant de commencer l'émission, je tiens d'abord à remercier la grande équipe technique de Swiss Live Télévision. Là, je vois déjà Benny Mafuta derrière la caméra, que je dis Matundu Minginaye derrière la caméra par rapport à son savoir-faire et par rapport à sa disponibilité, le king de la réalisation. Sans oublier l'excellence qui produit l'excellence, mon chef, Maître John. Je dis merci beaucoup à lui par rapport à ces moyens qu'il met en jeu. On fait que vous soyez très bien informés à travers le monde entier. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne. Je vous demande de vous abonner massivement sur Swiss Live Télévision. C'est Dan Mosengo, votre humble serviteur, à la présentation de cette émission. Comme je le dis au tout début de l'émission, nous allons balayer, nous allons faire la toilettage de l'actualité musicale de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous avons choisi un de Gola pour parler de Ferrigo là dans cette émission. Pour ne pas beaucoup parler, j'ai dit déjà bonjour à mon invité. Bonjour. Bonjour Dan Mosengo, le grand journaliste. Bonne santé. Santé kitoko, santé peperde. Qui m'a envoyé ndengeni? Tozali. Elle va zaki na prison. Yango pe côté prison. Elle va zaki pris na prison et on tozaki na mama mo boye to fanda ngino to tala ba yuma na musika. Ba yuma bula inde va na prison bon beta 5 ans, 6 ans mais toi na bango. On va d'abord parler de ça après la prison Ferrigo là. Ba moment on a boulé ka ondeni. Ba moment ya prison et les qui nango ça va mais parce que muta na prison jamais beaucoup ça ne sengo. Et donc tozaka ernyo so nzinga na père na biso tellement zaté tozaki ne sengote. Mais tozaki ne sengote mais ba golo tout bazaki na force ya aussi ma mouvement zaki normal ba ça ba répétition pour te yebi ba groupe belé ata ko leader na bango na poto pamba o mona kaka bord de Panzani. Mais ce que biso leader na prison mais mouvement zali makamuto to sala makitok. La promotion et dynastie et salamindenge singeme ke salamate na para ba goloire na para Ferrigo la mon équipe managériale na ba par rapport à la biso ba goloire promotion salami kitoko mais batasoni de ba décevoir biso batasoni ba décevoir biso na promotion na bango eza bien té mais biso ba goloire to sala fort album ebeti mais ils ont quelque chose récemment na Ferrigo ba problème et entourage à Ferrigo là. Pour nous, est-ce que Ferrigo là entourage où ils appellent ils entourage il faut ils appellent à Ferrigo là ou pas? Mon entourage je boba na okala. Et nous sommes entourage. Est-ce entourage à faire ça ma faire na prison mouvement vendre vendre.
Non. Entourage est normal. Makambo est normal. Oh, bon, moni azamabe. Na entourage à faire. Beaucoup les gars na télé, bolobi te yazamabe, yaza bien. Parce que ceux qui entourage à faire yazamabe, faire pas ça mukolo. Ah mukolo ape mayele. Et puis bato va na bango. C'est que ba aider. Manager ya Ferrigo la pas lobaki on peut retour kabana na manager na alobaki pe likambo en 3 jours ana. Au monte pourquoi car il loko moko ande et lobamara ming pe mini ya Ferrigo. Parce que entourage à faire ngo ezaka mabe. Bango ba manager ngo. Fallait batanga nde bato oyo baza mabe na entourage à faire pas mona bato ngo. Pour anikaka entourage à faire te bazane ne sika ya kokimela ti ya omoni ba okeka na entourage non biso makambo za normal entourage à faire za normal bureau nyonso makambo tu ba osa kitoko so eza mabeto lobango. D'accord, merci beaucoup Fassi Yamba, mon ami personnel, l'ingénieur Fassi Yamba na Pissi Mbouti. On va aussi parler des Fally Ipupa concernant le 29 octobre. Analyse-nous par rapport à concert. Et ça, les concert. Il fallait que le 29 octobre, il y a un concert en Ondengini. Tu na téléphone, bon. Nathalie peut vidéo. Parce que tu as une photo, tu capture, tu as une photo. Renversé ou toi renversé? Tu as une photo. Tourner stade, toi retourner. Bon, tu as une photo. Attends d'ici, koto attends d'ici te, koto mais attends d'ici na ye mais nini akoki koyemba te bato basepeli te kote mosusu etondaki te kote mosusu tellement nakoki kuna te ndenge omonaki na bafoto etondaki te bon naza na bafoto oyo nayebi te soki eza montage na bo bafoto naza yango bon eza bafoto mosusu plein eza te mosusu plein donc vérité nayebi te mpo nakendaki kuna te soki nde nakendaki na ngai nayebaki etondi bieto kendaki te tenaza na tante ntan wana pene ezalaki te ya kodeplace donc jour wana ata kobima boulevard na biso nabima te nakoka kobima te nakomprana te. Est-ce que oyebaka ke tozalaka mpe na besoin ya Ferrigo labe tape stade de martyr un jour concurrent na ye ezalaka Fally Ipupa on le sait ya beti omonte ke Ferrigo atikali mwasi mais na poto deya toanosaki yango ti toanosaki tobeta stade de martyr. Donc arriver à faire déjà les 10 heures tout livrer nini acoustique na Rotana déjà acoustique na ade asomo et là on te bagé na bino mikio bosa ke ba bio kabate kuna $100 ni mise ni nani faire ye moko acoustique $100 et pour ma ngodi faut ça non faut tellement 1 heure 2 heures d'ita yo moko au panzi ba tu peux sepeli faut ça ka faire Ambazi pour citer le nom alobaki ke Buganga ka grand chanteur succès zate mbongo za malongo zate boke na chorale ya bima par rapport ya ba propos Ambazi wana monyo ndenge Ambazi on nan Ambazi c'était mission Fally ne bata mission mona ngana ebika nde Fally mission ba mission na ebite so za ba mission information na mission Ambazi alobaki ke bokende na chorale ya bima grand chanteur faut ça succès za ndenge ni ye Ambazi wana tia le makamba faire c'est faire ça succès et ça rende ni succès oh faut que bozo ke na chorale ya bima ndeko na succès Miss Afrique a grand chanteur yango ya lobik isenga ka kuza chanteur kat fuza artiste de plat Miss Affaire était mukili mobimba bayebi mukila ye moko mutu wana lobi ye moko pa yebi mukili mobimba bayebi awa na Congo azala conquérant te na makambo yemba so bosa conquérant bosa mokonga makambo so nani aleke na mbongo nani aleke na bakar mais awa bayaka te o pousa na te okufa Côte d'Ivoire et Leli. Côte d'Ivoire et Sengibis. Ferrigo là, le 10 novembre, déjà Ferrigo là, une stratégie ni bagoula vous aussi là pour nous koyamba Ferrigo. Tous les belles dégâts de bafanti côté. Bon, et bello to là wana ba linga to côté aéroport. Pour eloko ko ça ma les 10. Tous la deuxième personne to ça là. Oyum tali bosso ya nani? Nani? Jean-Pierre Bemba. Donc, par plein au Jean-Pierre Bemba, ça là, Colombo aéroport.
tina po ngabi ya biso to sala ndako kufa nazo yebisa Wera salangote wera salangote wera ah mais wera salon le Jean-Pierre Bemba te Jiba salangote ba sala ple le Jean-Pierre Bemba te so biso to sala Jean-Pierre Bemba après biso après wera balance deuxième position car nous bozara toujours na sima fali ndenge lobama na sima fali nandeni na programme yango biso to na sima fali ba warrior pas banane batuna ye kasisi luko baza batuna ye bako ndima ferete c'est clair sélection pour cela on ndenge nini ke yeso ka sali biso sali boy non et ça biloko ebela sala biso déjà to sala netini ah netini la bêtise stade de martyr avant bino fali abeti Bercy avant bino fallait celle ba tourner aux États-Unis avant bino on a nous fait rigoler la salité à toi admettre voilà autant que ya sala liboso faire abeta fitting liboso na même international même local bastili oto beta le faire abeta on liboso ya mutu nyonso nzemboni so nzemboni to faire abeta ki zazu rythme zazu wana na abeta ki musique na rythme wana zuki to beti rumba zuki va yemba rumba rythme zuki me va yemba rumba na azalaki yango lelo ebeta masi yo lo banga zamta liboso yo ka zazu bien ah papa featuring on nga sa featuring international liboso featuring to sa liboso yo ba ne faire gola sa featuring na Dudu Kopa Brazzaville et yo neni 2007 wana faire zawapi ye muto danga na zawapi so faire beti featuring na Al Pacino aneni nyonso esala mawana fait da sana. Merci beaucoup, nous continuons dans cette émission Dynastie D. Koffi Olomide Nakati. Lelo, Obongisi Sona Koffi Olomide, après avoir oignon sur les contre fait rigoler na Koffi Olomide. Ah. Bon, Jibenawera. Jibenawera, oui, salama. Nyonso tout, bango tout makambasali wana to sanga to saba idée uti pas faire. Et dynastie. Donc dynastie wana ezande ngana yo to yoka na te il faut to yokana. Mabale zongi dynastie. Yo ndimaki lelo Koffi na baba ko zongana. Na waseko. Waseko kuta loba toko yokana ngana mukolo za distrait. C'est qu'en quelque sorte na musique n'est pas comme on finga na après bongi si le to comme on a pu faire rigoler fallait pour pas dans des moments quoi. Nzembo wana faut yenda ndima. Pour biso doit aller après. Biso doit monter banga te. Biso ne ba banga biso. Donc faire ça après na yemba na mutu tout. Yo moko ande bongi ça. Pour aussi la carrière à jour. So ça va ventir. Au début pas comme ici. Ouais ben aussi ça débat ya Luambo na Taboulay. Nini? Featuring ba beta kisasa makamo. Taboulay nga boma Luambo. Luambo kwa oyemba dia. Na ebite soko oyemba nzembongo. Taboulay zo mataka na saki balagi. Franco Koufatolin. So ba zuka partir bokeli Franco. Franco kaka le yemba. Ah bon maïs. Parce que pour nayo cause la grand artiste musicien, il faut un grand chanteur. Faut ça marambona tout. Grand chanteur. Banze mno Simba et lora liboso no grand chanteur. Luambo Zara grand chanteur. Un grand prêtre en musique à Congo. Luambo Zara grand chanteur te mais Luambo azaki na bateau bazaki pembene bazaki ba grand chanteur. Lora Madilou bazaki ba grand chanteur. Yo mona Luambo ando yembe belete. Ando beta kita. Ami kimi na kida kuna po habiter awa. Funa bisa grand pote Madilou système.
abisa pe ka ye monter parce que belé wa bimisa. Lors d'une émission pas Migini Manatanga Kombo solo la vérité, un de ses invités Lobaki Koucha Koufinara ta dynastie zal quoi Koucha Sid Nabiloko. Ah. Bah comme si Kofi poison. Tinga lobika maloba muto parce qu'il analyse nous par rapport à maloba neza. Oh non. Ba komba muto. C'est Migini. Taliga. Koufinara ta dynastie za Koucha Sid Nabiloko. Bon. Quand tu as confié la dynastie, pour faire épée apporter qui un plus dans le quartier latin, il n'y a pas de ligne par c'est normal. Ça y est, lobby pour la dynastie, si il faut que la scellé. Analyse. Il y a bazar baran dans la baron la scellé, la moi si. Ah! Papa, c'est Goya Koto de la musique. Hein? Il va la moi si. Maman fait retail maman na bango te baza na bango mi balé balongo la c'est le bazong ça c'est le te maman na bango c'est le danger na ndenge na hein tout cas mori déjà plus de 8 millions de personnes babangi c'est le babangi c'est le plus de 8 millions de personnes babangi c'est le babangi mutandeka la 1000 personnes ba ni le concerné. Vous avez une norme, pour habiter na imka. Non, mais non. Non, mais imka, ils ont salmo dans le kia. Non, mais non. Ogoyaga le lombango soli batiki obeta. Non, mais ni. Bibembe ou na imka kutuka le lombango afuti mbongo bache dai wala. Ezani no, ezani Stade de France. Imka c'est l'Europe. Bougumès on a allé Gimbongo, aza clair. Allé Gimbongo ya nani? Yemo kwa yebi. Aza clair. Que ton gars c'est le gars qui fait papa. Mon aza. Ngambo na bapinga la ba bango makasi. Ngambo nini? Mais ngambo na bango kunati. Ngambo ya bango wapi banani? Ba jona ba royo nati. Ba ye kuna pa kopana jona banango ala yo finance bala na musique eza ngai nana banda ko financer mbongo banaka ba royo passe baba na kopo wana kala bakia balombi c'est qui la c'est kaza plus influence makasi na mbona biso le kasser leo muto yozo lobela mais ye ayaki kin peli boso c'est leo après dans 2 mois awa abanda olandela déjà na kota so c'est le temps on déjà terré déjà bakangi da partout babengi da awa conseil on beta mate babengi awa beta mate babengi papa mutu boba gravité bino mo boko monsieur grave siko il fait botika ya beta ba yeba ki c'est le mema dans a mema imika na titongo na banzembo nini c'est le tisiko ba dimension betaka ate ya kala ate ya lelo tile qui ton après 10 ans qui peut avec bill c'est leur orbitanis concernant des aventure tu peux si le bill qui ton raison on peut si raison te bon baza ba rendre la bango on peut raison ni bon peut c'est le homme de théâtre pour ça bill raison ayo kine mutema passe na succès muninga aéroport etondi pour la CLEO ya omona ki mutema passe première répétition plein bango tout ba côté makambo wana est-ce que ce monde a que dynastie en danger c'est le Bill Clinton pour résoudre les bien c'est le Adjani pour résoudre les bien ce monde a que ils a plus danger pour l'album dynastie 2 c'est le Adjani déjà makambo normal Nabil ba kuta na pe na studio te bazimba na album moko ba kuta na studio te c'est le wana nzembu na générique na Bill pas nzembu na générique na c'est non analyse ya ba chroniqueur rebelle comme si dynastie zo 500 bato ba na fali te bango ya on fait robing ça bona dynastie na Kofi na fali ça ne passe pas vraiment bien pour Bengissier Soleil wanga ça ne passe pas bien na fali pour Bengissier est-ce qu'ils a bosangisi ya bato o nyoso ka ba na fali te faire bateau avec la dynastie baka bana wenge na bango tono monyo na ba Soleil banani bango tout ba ye bango moko
projet d'année bande des aïka wenge. Mto abete na fiere na wenge. Comment? Parce que bango so na baye na bongo. Tant da muto aye déjà azabe muto boye mané. Soleil da yimba na fiere na quartier latin. Ako boak ça été. Achi muto ga wana. Ah musili. Et non normal. Héritier pe boye mané na wenge mazati na dynastie bobengisi était. To bengisi était to bengisi. La coste boye mané na dynastie mazati boye mané na wenge mazati. Mais la cause de moi boyit. Ami moni gaza danger. Aza kuna orchestre était. Ozana biro ndeni. Orchestre ça est-ce biro ozandeni. Héritier watana. Va bengisi là la coste. Va bengier. Tata. Joue tel photo que si il faut les gars na bureau. Ah. Bureau ouais. Ozana ni porte-parole. Ni manager. Ni secrétaire. Ba les gars na bureau. Est-ce que l'olène doit te faire quoi, papa? Yo, ou ta poto yé. Ok, ça a mis monté bali. Yo, mo na yo, mo. Ce qu'on va nous gagner, fallait faire aller dans le bureau. Le bureau nini. Ok, ça a mis mon côté, ce bureau. Bon, gérer banane. Ah, papa. Est-ce que ça a théâtre quelque chose? Héritier Watanabe. Bouyemane na wenge. Nazati na dynastie. Héritier. Aza parmi bateau ba bimisi album eza na succès. Aza na taille promotion na ya makambo na ye. Ya on faire album bien qui était. Le pas avec un album sur le terrain mais bobengi ça c'est un album na yeke. C'est Léo aza parmi déjà. Donc c'est Léo na dynastie alors numéro 2. Kasi ngwana ya équipe kasi ngwana ya équipe un album bobengisi. Héritier pas un album mais bobengisi. Le bobengisi était. Era mise donc c'est Léo bela projet on banda kinde faire business Léo. Non ça la OK. Donc faire c'est Léo ne pas ça dynastie on a fait c'est Léo. Donc c'est l'attaque dans l'album attaque na 8 albums oye makana dynastie. Ce que fait nani héritier ton option à rendre na été. Yé mon dans Luka, tout comme on a rendu, on a pour ma dernier fils né à Luka. Dernier fils déjà fait déjà à pécio sa dernier fils. Ça peut c'est que ça va kolo wenge. Ba kolo wenge ah ok le ba kolo wenge ba pécier, il on peut faire aboya qui na ko le belé. Abika ka wenge. To sangisa kade. So faire sangisi nyo so ya wenge wana na BCBG na wenge musique na 4x4 après ça ngo hérité mon na suka to boyite to so to bito kende ba fait ba sali mabe ba sali boyito ke musique parce que so total déjà hérité déjà na déplique to bien na mon na suka déplique to bien na su hérité te pour rien s'expliquer là ah oh le loko ba jouer loko na baba bi derrière lobby te soki to lobby to la na maloba ba fait to contredire yango ekitsa mona suka te ndengeni café ou makuti hérité fabuga sa kuti hérité ba miel bango to makuti hérité so yo biso to kuti o za mo suka ndeni biso de kuta yo on suka ya wenge 4x4 tout terre 4x4 ya beta Où tu sais que ça va, tu vois, papa? Ah, alors, où est le moment où il a été? Il a été question que l'accent. Ah, faire à 500 oignons, ça peut essayer. On va continuer petit à petit, nous chutons vers dans cette émission, nous allons parler du départ ya Kunzardo. Bino batu bakenda rakata. Ah, bon. Habilité zati. Jet set. Ah, bon, ok, c'était où, Missé Bakay et Zara Jet Set. Non? Et à Bissoté, Kunzardo, Asalita, Nayamoni, Amoni ou Asali, Jet Set de Koki, à qui n'a pas besoin. Babi, maintenant, fourchette, attends l'autre côté. Na musala nyonso Asali na Jet Set. Quand on parle de Liboso, Alba va bien le rotate. Il y a un bien le rotate, aux ongles de soupone. Abara bien le rotate. Mais si on a répété, on fait remonter Kunzardo à la car. Kunzardo a là, t'as bien. Ma relation. Aménisé. Kunzardo a aménisé, à mon avernité. Kunzardo a mission.
ba relation wana azoka na musique yango wana azoka pas faire ata faire apesa ko sans fois te ba relation wana ti ba pesi yo mbongo poza na mouvement faire to akenda ki mpia ke beta ki ba relation wana ezaki te ba relation wana fait ba yo sunga poza libanda ba relation wana balandi lisusu tango azongi na mouvement so ya bimina lutu te biso te ka ba lutu le a gagné le roté qui forme le a gagné l'autre a gagné le roté ya no vana pa bango azaka da shit afuta nda kuna mbongoni asala wapi asala na onatra pati ko lo mamba lo bebele bela ezanga tina papa soko longwe soko sa mouvement soko ke na orchestre kingandi kende mambisili ba ope batikali ba sa musala ezabe orchestre liboso te ba mise ba longo ba mise ou des musiciens anega yemo. On va parler aussi du 25 décembre concert héritier Watanabe na Stade de Martyrs. Ozomona ngondenge. Concert héritier un an normal un an normal. Yemonda mikumisa kaza soki nani soki moto na tembe gogan ndinga beta toro. Atondisa ne lo beta toro. Asa si na oya zali. Oyemba. Mais on limite oyemba lokola le 29 pour le 29 pena donc Likamboye maintenant on a tout ça je m'en vais. On a 5 musiciens. Yo tchabomba point. Non yimba. Comprenez-moi genre de pliques sur 10. Non yimba. Pomba déjà likolo, pomba beti ba rumba o déjà ezo cartonné ezo beta. Depuis qu'à ma 6. Fallait pour. Ouf. Oh, fallait papa likolo hein. Combien? Asam ça na bien. A mi sento ko boyate. 4. Combien? 4. Adjani. C'est le. Joana Tilelo imbaka danger do ba fantilité do yeso pese micro au mona musala. On doit en répétition d'ailleurs mais c'est le. Congo pese ka makambo. Combien c'est? C'est les 6. Héritier Watanabe. Héritier 5. Gaz fabule, un gaz mawiti. Papa yemba. As a chanteur, il y a gaz mawiti yemba. On t'a gagné la best of the best. A gagné? Best of the best. Sur 10 combien gaz mawiti? Bato ya gagné na nini wala. Bazala ba misende na yemo bazala ne misende. Sur 10 gaz combien? On a le droit de développer. Oh dans des chances. Bato ba voter belé OK. Best. Gaz mawiti. 2. Combien? 2. Fais rigoler. Classé vers le makambo. On va parler déjà de lobby de Montafi. Kofi Olomide. Pour faire comme déjà là-bas. Yo bi 10. Faut comme là-bas 12 et demi. Kofi Olomide. Faut comme là-bas 12 et demi. Kofi Olomide. Kofi Olomide. Quoi de hasard déjà parmi ba vieux bazali kolo. Tilelo a tigate. Sur 10 acheté. Voyemba. Ve sur 10 à 9. Sur 10 à combien? À 9. Fallait tuer 4 Kofi 9. À 9. Dis-moi où tu es pointé. Bon, mon père a mon affaire. Tu n'as tout ni qu'à question. Ande mon affaire. Tu n'as tout ni qu'à question. On a tué Yangwana. Merci beaucoup, nous arrivons vraiment vers la fin de cette émission. Je dis merci à la grande équipe de Swiss Live Télévision. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette émission. Je vous demande de commenter cette émission, de partager et nous attendons vos commentaires afin que nous puissions améliorer le travail. Dans une prochaine émission, vous allez comprendre ce qui va se passer dans cette chaîne. Je vous demande de vous abonner massivement pour suivre en intégralité, en temps réel, l'information de la République démocratique du Congo. Un gloire qui est les Gaulois, toujours comme vraiment dans cette émission. Le 19, Esplanade a parlé du peuple. Message nous par rapport au concert à Nézay. Non, moi, le roi a parlé du peuple. Ce qu'on concert est bétami et ça, la soutien.
Ça soutient. batonga pa lipe mususu namaka batonga mususu makambo esalama wana nayebi te so bakotia biso na kasi to libanda po makambo esalama wana na ndimi te pa lipeple wana eozala lisusu badepute boluka esika kokende mwana nzambe esika azokita le 10 inde totamboli tokongoli ba quelque bato ketika mwana nzambe na bova le 12 kotana ala mbongo te koya te kuna bapatron bato bakoya kuna fei naokela bino mawa Kile baneba. naokela bino mawa Banani mawa. bakroniqueur bani bokota te papa kolo chenen Maître John. Maître John, luka mo loko ata mo defei moko boye beni mafuta na journaliste na biso bakota kuna po kuna soki chaîne na mina lelo te bokota te fei Merci. na éviter fei wala eza ba salaire ba toi arrête mais faire à fort hein $100 na biso bino $100 on a l'arrêté goyate so bora na siko ba boss siko ba fandi wana ba patron be da chou ba fandi wana ba nini bien ba champagne tondi wana siko voyemba tala c'est la première fois mon acoustique yoyo bon vraiment dans la danger moi déjà Comment par rapport aux concerts na bino ya Abidjan? Abidjan comme il y a Bisso. Côte d'Ivoire, la regretté, Fainazal. Faut baxer un plus na musique. Faut baxer un plus na musique. Bon, on dit méga gâté, bon, on dit métier wapi. Papa? Monsieur Boy, so a koufi musique et baby na so epsa. Musique et koufi. Bon, na so epsa yo. Comment on est? Cora. Papa? So liyo tondite kende woyemba na Kora wana te kokufa tala misisi kobima oblongo wana na studio ingénieur nani Matissa kite live pe ba ivoye ba sentir grandeur façon yemba na Kora wana osali bon boye pona nini vous allez me dire qu'on le pour nini ba devant ba acoustique ba so kokate so yesu na banana na ba kora o lisusu nzambe na ngai o yesu na ba kora oyo ba kora na ebita so za corona to za nini et parce que na mulunge. Merci beaucoup là nous sommes. Merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comment on a fait? Tout comme ça monsieur. Et puis mulunge. Abidjan ba osinga banzembu tobeta tok tobeta umba trap mais balo album ebeti te au critiquer mon quel album a fait rigoler au critiqueur na place ni na le loto kisika album est normal nyonso kitoko album ebeti makambo tout normal na ebite bino nde ba so boduka bo critiquer biso critiquer kande maison basali promotion bete biso moto sali promotion na biso bien c'est tout. Voilà, vraiment merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette émission. Là nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On ne partait pas encore avec Dan Mosengo. Il y a toujours une toute dernière question et Kabola on a invité na biso le bangoza et Kabola Bitumba. Bozana na biso Oulakemuni, je dis merci par rapport il y a respect et invitation nous ndimi ko za présent émission oyo malobana sukeza. Bon malobana nga sukeza bagolwa boye belé na l'aéroport le 10 toi maman na nzambe moi na nzambe abesi déjà 2 mois ou 3 mois libanda ce que bato ba vivre sentiment wana ba ivoirien devant longemba moko akeko ila bango kuna ce que sentiment na ba ivoirien wana bazui donc biso pe faut to se pena ngo les 10 wana ils ont la pena donc dégâts
Des gadons et directement on va dédicace nous pour on a posé question souka. OK. Na komona kuku nyungu moi quand elle chante de Kimbateke. Na komona midemoni na États-Unis Bingxing monoko Moïse. Na komona Georges Mbengi mon ami. Na komona Odile Manzaka mwasi Nzambe ayo yango Fondation Pesca, Landry Jagger, Babi Toulomba Jagger depuis Angleterre. La pesio bambo tato. Bon, baza pene belete ona. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous dis à vous tous, merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette émission. Partagez l'émission, commentez vos commentaires, nous les attendons. On fait que nous puissions améliorer les travaux. Je dis merci à la grande équipe de Swiss Live Télévision, Dan Mosengo à la présentation, Benny Mafuta derrière la caméra, que je dis le king de la réalisation. Merci beaucoup à lui. Je dis big salutations, remerciements aussi à mon boss, l'excellence, qui produit l'excellence, le maître John. Merci beaucoup à lui, au coordonnateur de cette chaîne, Maître Jonathan Matondo Minginaye. Je vais vous poser la toute dernière question pour tout le monde invité Nangai. Tout le baril à Souka. JB Nafali Nana Tony sa stade de Martiko le Cameroun. Ça c'est Non, sincère pour ya JB na kota ngosiri na dagi mwana muke. Ya ba wario na moni on kana ba téléphone. Nana Tony sa le Cameroun. JB. Merci.